Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote ngai wa bino cœur sensible na pesi bino mbote ya ebele boso penza mbote euti na cœur sensible na pesi bino na mutema penza moko pona linga bino mingi na bosani pete kopesa mon boss si mutombo mbote ebele papa zwa mbote euti na cœur sensible boss na biso ya pembe deux fois té. Si jalelo ezali balandi nyonso ya Congo Tek Tek TV ezali penza sujet moko Cécile ndeko moko na mususu akosepela pena na sujet oyo ezali sujet oyo ezali ba mama tozo sala susu attention te na bana ba mama tokoma ko banga bana ba mama donc to koma lo lenge moko boye bana ba dominer biso donc sujet ezali penza ndenge wana lokola boss na nga za maele ye muka ye biso ka komande ni me ngana zo beta kaka balandi ya Congo Tek Tek TV sujet oyo pona beta yango tout d'abord ezo sala ngai pasi mawa na za penza na esengo mingi te pour avenir ya lobby ezali ndeba na biso na yebaka likamoko boye na âge vraiment ya 14 ans âge ya 14 ans mutako bosa na likambo te eza na mama moko abotaka bana na ye azalaka penza na bana na ye 8 basi na mibali mais na bana wana 8 moko penza abandai komonisa mama wana pasi ya pasi mama wana akotika mbongo mwana wana yibi mama wana mapa soki akende koteka mapelali mwana wana alie banguba lie biloko nyonso bamaputa ya mama na kati ya mai mwana wana azozwango mama aloba te eyaki kokoma nini balandi ya Congo Tek Tek TV mwana wana azalaki penza mutu pasi na ndenga mukete eyaki kokoma mukolo mususu ebandaki kozala komona biloko penza mama alami mpona bana nyonso mwana wana akozwa biloko na nzungu sans à réfléchir akotoka toki na ye aza kuna te ezala mukolo mususu mama wana akene kotanda bilamba aya boye mwana wana biloko tout allié bana mususu na tango bauti classe biloko ezala te mama wana aloba te mwana wana na yebite na ngonga wana pe zododo ezalaki te na ngonga wana pe na yebite soki nini bandeko na ngai apapola mama wana mbata mama wana akikokwea kuna pa mwana penza oyo ya kumbela zemi panda 9 mois lokola mama wana azalaki mama moko malamu na quartier penza babandaki kosepela na ye garçon moko abimi aye ko beta mwana wana abetie penza alobi okoki kosala nyonso sauf oyo sali okoki kobeta mama ata mokolo moko ta bandi kobeta garçon na mama na lobi te tika ekaka wana toleki me vi ya mwana wana tina lelo mwana wana akoma doki kiol akoma pena akoma muntu aliboma na yebite po mama na tango alobi te po ba mama balobaka te po azobanga soki alobi mwana olakila mabe me nzambe nde mutu apesaka etumbu toleki penza kuna na yesi ko na poto
nde pai mama na likambo ekutami ba mama tozo koka lisusu kozongisa bana na biso na nzela te surtout ndenge ba réseaux sociaux ekomi ba foyer nyonso ebebi ba ndako nyonso ekoti pito pale eza na mwana mosusu ake na famille mosusu songolo bakutama mpe kala bakutana kala ake neti mwa konja moke me ntango kaka azokɔta na ndako wana mbote buti ya likolo me soit famille oyo ake aza noko ne propre soit mama leki ne propre me jeune fille ntango akokóma na ndako wana apesango bonjour alabengi mwana wifi eza donc bonjour kutu eza kuna ntina moko te ye azowela nanu wifi batile na portable makambo ekomi na poto nazongi epai ya bamama ebele tozotika bana basala n'importe quoi bana baza lisusu na respect ya baparent te bamama bazokoka lisusu to na ngai ponga mpe na ndako naza na basantu te bamama tozokoka lisusu kopesa éducation na bana te mwana na kati ya ndako akokofanda 4 jours azosokola te mama po atinda mwana na c'est tout un problème bana bakomi na kiimpolitesse moko ya kosaka nango te ntango mwana akosala likambo moko boye mama na ntango alobi bano bazalaka moi j'habite à Paris bango barépondaka bapara laisse-moi tranquille mon Dieu mama oyo aboti ozoloba ne laisse-moi tranquille mama pe lokola aza na faiblesse moko songolo peut-être azomona soki apesi reproche ou bien abeti mami wata na ye wana soit akokima ndako soit akobengeli bapolisi ezosala mpenza malamu mingi te bana oyo baza na Allemagne mama ntango akotinda kende kosukula nzoto tika nanu portable obandaki banda kala bando olamukaki nanu osokola ta basante obrose te mwana répondre pas mama lâche michuroué my God tala biloko ezosalama na poto eza na mama moko akenda Afrique tango ake Afrique asali 2 mois s'il vous plaît mama wana aza na ba jeune garçon aza na ba jeune fille na kati ya ndako mama wana tango asali 2 mois balandi ya Congo check TV congé na ye mpenza esili aye kozonga na mikili ya poto mama wana basani atika na cuisine aye kokuta yango balandi esalaka pasi ya mingi mpona mama wana me mama wana aza na jeune fille ya 22 ans aza na jeune fille ya 17 ans me basani oyo atikaka voyager aye kokuta yango balandi boko kanisaka likambo esalama te esalama mpenza mpe nayebi mama wana aregretaki makasi sikoyo nini ezosala ndenge wana ezali laisser aller ya biso moko baparent tozoyeba mpenza koedike bana biso te mwana na kati ya ndako okomona ntongo banda etandaki ti 15 heures surtout bandako ezalaka comment je peux dire volitima salon na se bachambre na likolo na ntango bapara boza na ndako ya ndenge wana na bajeune fille na bajeune garçon ekomi lokola catastrophe mama na se azosala mosala
Maman koko la muka 6h 15h a monina no jeune fille oya lala kakuna na podium oya lala kakuna na maison blanche na likolo ezo sala passe bande ko na ngai mama pe azana capacité te ya komata kuna akitisa mwana aya ko sala musala mama zo banka si tout bana na biso apoto bakomi soki ya yebi ki alima malamu mama yebi koloba yango te amoni lokola ya sombi likolo na se respect ezali susu te mama koloba boye atie mama boye akei na ye bano bafandaka na France baempoli numéro 0 bao bafandaka na Bruxelles Angleterre partout bapara tozo kendo apina bana biso mwana musu na kata ndako asa akokisi âge ya 17 ans okomona zana kata ndako 25 ans mais ayebi kolamba atelo komoko te nga maloba ona tel milango okomona mama mususu azoloba ngope na plaisir nyonso ke him aite fona zonga na ndako ke basani ona tika kiwana na kekuta onkaka wana bana basokolite mama ozoloba ngope na misu ya batu ozokata sonite en plus même mona bakisi bana poto oyo ngana ebisaka ba parents nyonso batu babotaka bana ezali ngai na yo muto sotala ngai poto abotaka mwana te topesa éducation malamu na bana na biso na tango tozotika balese ale moko boye fitiri na biso ezali bango mais qui impolitesse komi ya makasi na kata ndaku jeune fille okoloba na eboye ah mama yo lekisi lâche roué mama oya botio peut-être alingaki pe akufa na hôpital mon dieu ba jeune fille ba jeune garçon batala ka penza mingi te ba makambo ya biso ya ba Congo check na ba chaîne mususu mais na zolo ba mingi na ba mama to sala attention ngai na yebisaka bana na ngai tangu na zolo ba likambo oyo ndako na nga ezate ke toza ba centre soki bana no bazo sukula na manevre ya ngabe bazo sukula na manevre mais to ko tika bango te kaka na manevre wana balumba solo ba chambre mususu ya bana mibali ekoma soki okoti okosiporte 5 minutes te papa mama otiki bana na solo ba papa mususu na poto bakoma lokola batu moko mitu esalaka susu malamu te na bana mibali bakomi ba grand garçon bakomi ba 23 ans mama fo akenda kotala ba sous-vêtements ya bana wana mususu komona ba sous-vêtements ya bana wana na ba nzenge ya nyei foko lo bakalika mundengeza po mutunyo sayibi nyei siko to bomba ona chaîne pourquoi okomona ba sous-vêtements ya bana ya mibali mama zolo kutango na se ya mbeto papa kute taliete bandako mususu ya bana basi balandi ya Congo Check TV chambre mususu ya bana basi soki okoti okomona maboke mutamoni sanza oyo biso ba mama to mona ka chaque jour makila ba what ba kaleso mususu okomona na se ya mbeto biloko na zolo bezana ba ndaku ya ebele oya ko wanga nango sake yo zanchor mais biloko ngezali pe boyebi yango pe mais nyonso wana okomona mama otelema ogangela mwana ke ezala mbala suka mama ozolenga ezala bana bakoma ko komande ba mama mwana soka lobi ha mama zana mo dirti na ebite nini situ eloko ngana yina na vie na ngai pona bana vraiment balandi bolimbi sangai ngana yebisaka bana
ngamu na boti bino soki likambo moko na sali bino eza te ke na sa méchante mama moko boyo bien mama moko boya ganga non to sala ka mwa muke na logique des choses bana bayeba pe ke bazali babotami awa me bazape ba africain to koko memela ba na makama mindele te faut ko lakisa bana respect faut ko lakisa bana ke o azali oncle faut ko lakisa bana ke biso na Afrique to bana kozala soki tongo etani ozwi kantine na yo ngana na yebisaka bana ke bino awa mai na kati ya ndaku okokende musika te neti bana mususu bazaka na mboka lamuki 5 km ke kosokola mususu na Kinshasa alamuki boye mai ekangami na pompi ata litanga moko te me mwana wana ya jeune fille akolinga zala ndenge wana te ake musika ke konduka mai na libulu po asukula me bana ya poto mai eza na kati ya ndaku kosokola na bango c'est tout un problème wana penza donc nazoloba na bana me bamama nde faut tosala attention na makambo wana nini on alobi ete esala ngai passe na lingaka eloko wana ta mukete nga na yebisaka bana ngai bi oya boti bino ezali ngai un jour soki osali mabe moko songolo oh je vais appeler la police mutema no etindi obengi police jour yango okokite ndaku na nga pe na vino mobimba na bosanyo pona libela wana nazolo bango deva caméra pe yango na lobaka po ngai mwana kosaka na ngai te eza na bana mususu na bota na opération peut-être pe linga ke memanga na liwa siko obimi na mokilo komi mutu je vais appeler la police obenga police pona ngai bana oya ya lima isiru feni politai ngana lobaka benga tangu policier azoya a condamné ngai tangu police azobima na bisi police na lobi mwana oyo kotika ye awate sino na kokota makala ya poto bako bima na police nzela moko na vina ngai mobimba na bosani mwana wana nga soki yo kobosa na te wana part na yo mengande nge na lobaka me nyonso wana ezokende kaka na éducation ya bana po topesa bana biso éducation malamu tokoki kotika bango ti kaka na mbeba bamama mosusu ki bana poto oyo poto c'est quoi poto eza eloko te biso tozalaki na ntango oyo outi classe oye okuti bato na lupango ata okuti 50 personnes na lupango okopesa mbote na mutu nyonso okoti na kati ya ndako na bino okiti saki oluki soki eloko ya kolia me bana ya awa eza catastrophe akouta classe tanka azokota na ndako ondira kuta tikaki binemi akoti pu soki ozalaki na bapaya na salon esali yo na soni akoloba ni bonjour akoti na chambre na ye bana ya poto na kati ya ndako donki bakoma basumiwe bayokanaka lisusu bavwa te vwa ya mwana poto mpo oyokango nayebi te soki eloko nini okoko tuna ye aza na kati ya ndako bakamarade na ye soki aza mwana limani bakamarade na ye bafandaka na France soki aza na France bakamarade na ye bato Italie soki aza na Italie azoswana na bato ya Suisse bino bato ya ndako boza babinemi na ye numéro 1 sorti nini ya vie tozokende nango bamama na ngai tosalaka na semaine ata na mokolo moko tozwaka ata jour moko ozwi mpenza obendi mpenza singa ya wifi mpo yango nde moto ezokotisa catastrophe obendi singa ya wifi ofandi osololi na bana esili bakoti na badushe kuna basokoli banzoto bakamati citron batie na mapeka bokei ata place baliaka biloko bolie famille ezokontinue bafamille na poto ebebi etika so na harmonie te eloko nini nabosinaki na nsima onga nalobaki ke na yinango mpo nga na mutu nange ezosala nano na yina mpenza likambo oyo mpa na nga nano esalama te mpo soki esalamaki ninge naloba nakendaka bafamille mosusu
okomona mama penza azoloba na mwana. Oh là là. Mwana kote na chambre akangi porte pou. Mwana esala kanga ipase eza ndako ya mutu. Esala nga net na tele manake ndeko beta mwana na polisa ya. Biloko ndenge mwana ba mama foto benda bana matoi. Eza biloko moko ndenge batu balobaka lingala kuna eza biloko moko insalamable. Toko kopesa kadongi autorisation biloko wana te. Batata musuna kata ndako bakoma ba lokola bestati. Si tout tata wana soki atanga na ete devoir kuti ya bana etali ete. École kuti au moins natanga kanane peut-être que nambara moko bia kenda na epete. Tala biloko ezo le kana mukili. Bana na biso bazana respect ata mukiete. Na tanga za kuna na podium na kuna na chambre. Boko yamba bapayata 30. Akomona bangote, akoyeba te banani bayaki. Salaka ke esprit. Kende kaka na magasin, tikila mwana ya 17 ans, ya 20 ans, 22 ans, atikala kolamba ta bapati ya pamba. Oya kokuta ndako ya bakepeli moto. Oya kokuta ndako etondi na milinga. Pona nini? Esprit na ye, asa koti na telefone, azo tinda biloko ezo kende par-ci par-là, bino batandaku binemi na numéro 1. Ezo fala passe. Soki bomoni guerre sensible azolo baboye, nazolo bapenza na mutema ya pasi, nazo yeba te tanto kokoma na l'an 2028, na l'an 2030, bana na biso soki mude nini bakokoma. Bana na poto bazaba impoli numéro 100. Éducation eza fouti. Toko suka wapi. Ngana ebi bana Afrique. Ata ba beba na bango. Me batika na mwa respect wana ba para ata ya mukie. Me na poto te. Nini pe koma kokimisa respect. Si tu ma maman o bazana bana ba jeune fille. Ba jeune fille ba koli. Ba komi ba 20 ans, ba 25 ans, ba 28 ans. Maman o komi lokola camarade ya mwana. Foko koma camarade na mwana. Mais lo lenge o pino bozo sa ya ngeza lo lenge ya sanité. Mwana koto sa yo tepo. Mwana koto sa yo tepo. Ozo kamata makambo nyonso ya camarade na yo. Mwana no ya jeune fille bozo sola bozo tonga. Ba camarade na yo bozo tonga batu nyonso. Wana balandi ya Congo Check TV vraiment terre sensible à suki na ye awa. Et lo kaka na sengi ba parents tozala penza ba parents to bungisa identité na bisote. Mwana lakisa ndenge tokola na Afrique. To bosana te ata bokoma balima mais tozala makila ba africain. Pour les gens qui sont na tango azui papier a commis allemand, a commis français, a commis belge. Ye a tina mutu na yeke neta commis kolomboka o jamais. Ngana sina mona ndeko moko boy. Na papier ne penza. Ya allemand ke konduka musala po ba komaki ke tozozwa bak na musala ba allemand ya ke na papier na fier nyos. Tango batali papier wana bandeko ya Congo Check TV tokomi pena na suka na bosanite kopesa mon grand frère Georges Djunga Mbote Bele papa zwa mbote euti na terre sensible ono tete la kema fumbe wana penza motete la azala morumbu te pe akotika la kozala morumbu te yango na pesi bino mbote na suki na nga awa terre sensible Congo Check TV nde makambu na Congo Check mama yasima motombo